social. Je pas au sommet de Likambo. Je travaille pendant 10 ans. Mais les lots ballons, les lots ça la personne a 28 mois, parce que le foot a 50 francs. Mais na seul effort na ndingi na ngai na fundi bango na parquet. Mais les lots bazali bana. Ce qu'on ngai na kosuka wapi. Na vina. Ndi na yepa na yo atangi papa social o idinga na Likambo. Parce que na seul esika moko te na kokende, mutu moko te akosonga à part yo. Ella. Bazana nyongo na yo ya 28 mois. Il y a 28 mois. Bon, yebisanga sikoyo. Par mois, bafutaka yo combien? Bafutaka 35 000 francs. Hey! Qui a dit qu'il béni? 35 000 francs pour bafouter, il faut aller matate, il faut aller matate. Un grand garçon lokola yo. Par mois, bazo futa yo mbongo mkende ngwana. Allô, collègue? Aboni? Ça va, on rappelle ça très bien. Mais là, il y a informé au Kagabon. Dans le dossier, il y a un problème pour déranger les voisines. Il y a un point à venir. Il y a un pourcentage d'alimentation. Il y a une beauté le pan. Tu as 500 francs. Imaginez 500 francs au collier. Transport, il y a 500 francs. C'est biso tous na droite. Tous na mutokolo biso na mboko na biso te. Zala calme. Problème est à awa. Et ça problème ba député de bani ko songa binoté. Je les a défaut ba ma ça. Eh. Donc yo ko senda ko ya ngayo tokete. Mon cher, na rappelons ya Gogo. Yo me la banque. O me la lo toko. Ba garde ba ko sono ndeni. Mais bango ba yebi kenga na zaleki na yo. Ba upikisanga na kota andengeni. Na yeka kusenga lisungi ya nazokoka te. Nazambe sika kufanda tenga leki na ona telengani. Bisika na koza kufanda kuna epande kwa mobali nanga babengani biso. Yala. Elo ni ya mabe onga na sali ozojine na kozo benga nanga boji. Yo fuma. Osamoko o mwana o papa nanga koko lite yaya. Nga penza ndekwa député na koza la modelo na zaboye. Yaya. Zungisa na lo tamakanisisima. Papa na ngai azwaka yo. Epa ya papa na yo po abokola yo. Parce que papa na zaki ne loko te. Asali yo okoma lelo oyo zali boy. Lelo oyo papa na ngai akufi yo ko sunga ngati ndeko na yo. Bazoko sabino peuple mais zana kinya. Ngana za papa social. Eloko moko te ya mabe ekoiko leka awa ngana kama munoko te. Nako bunda ngai papa Molière. Naibiki na kati ya mboka na biso justice ezali. Mais zaba mususu nde bazolinga ko compliquer mo muke. Nga na kobunda na kozwa avocat na nga na kochaba ngo wana bakosamba. Sunga ngai. Na laisune sika wakimela te soki otikinga na olala libanda. Bon, nayoki yo. Mais ndako na nga ndenge eza boye eza mokili. Mais na kisalité na oza nango kokufana jamais na kata ndako ko ndako na yambaka baninga na ba député. Mais iloko moko ebebi eza wana te. Ok na banda na chantier na pa ezalaka. Oyebisi ba maçon wana bakata misala yoko mufanda kuna. O memanga na chantier ya bandali kuna esika wana tato leza te na ofanda ndenge ni. Kobanga eloko te. Musala na ngai ezali nde kobundela babola. Nga moko papa Molière nazali kolabo ya babola. Oyo nga nazosala na komeka kobundela yo na bavoka na ngai bakosamba mpona yo. Lokolo za na vérité eza droit na yo tanki mwana ya mboka o congolais yebaki okozwa salaire na yo. Nakosepela makasi osonga na Likambo. Ata transport ya na okilima. Nalobi kende na kobenga yo. Ya obenga nga naza ata na téléphone te obenga nga ndenge. Bon ça va, nakoya kuna. Kende nakoya kuna. Ya. Ata mai na mila na kiposa ya mai. Naza na mila kata mai te. Bima, ayo Bima. Bima wasa ke bani na mai. Bima. Nabi Bima.
collègue ngai vraiment nako postuler le sous na district na ngate pour badilo ko na lakaki bango na réaliser ngote na moni on quitter dans la district muso moni on de makambo so tosalaka ezalaka bien te bato oyo basoutenir biso na ntango ya pasi ntango tokomi bakonzi tokipe bango te tosali bango mpe kutu eloko moko te alors sikoyo bokomi kokima honorable na ntango ya pasi nini bafuta biso ofele te topesa bango bapolo epuis tofutela bango batransport papa na ngai yoka nti via moto eza nde polo via moto eza polo te mpo akolia polo te asomba lopango mpona ye na mobali na ye na bana e député moko ya mboko yo ake kaka mpo na ye posa na ye ake abotola mama na lopango e lelo ntango na oyebisa ye mama naza libanda na bana yebisanga estce eza ndenge makambo yango ezotambolela na mboka oyo to eza ndenge makambo yango ezotambolela na afrika oyo biso toniokwami tovote badepute ezaka mpona babotolaka bato ma mapango oyo bato basi basombi odike yo okamwisanga soko toloba biloko ozoloba yo somona député asima mbeli ya maçon akinobongisela bapeuple nzela esalaka te d'avance kutu ngai naza boye na opostile na bandundu bokonzi eza elengi donc nyonso ya ngai ezosalama na facilité na kati ya mboka yango olobi yango mamimi honorable zize azo comprendre te nga kutu nini naza boye ndeko na ngai atie bamituka na mai lokola ngai na député efuta douane te donc bisengo boye azomona yango mabe disons namoni yango mabe te mais nazobanga mpo ekoriske bavote biso te mbula oyo vie ya mwasi na nga lisolo oyo nauti koyoka ngo na point mais eza normal te komona un député kobotola mama mobola lupango. Est-ce que vraiment mosalo bango babengelaki bango basala na mboko yango wana oyo ba député ya ndenge nini? Pourquoi bakoki konyokola vraiment population na modèle abo? Tala omoni eloko nga na rebisa yo pe na rebisa bino mimbale foto mitala na vie na biso musala na tozoki ya député pona kotala vie na biso to bandeni to kobokola bana pe ba famille na biso o etali makamba peuple président moko kosala zomona bakabolaka jamais bokonzi na bana quartier mwana mwasi wana a récupérer le pango na ye parce que ça le pango na ye to yebite atekani ni poisson ma le pango na ye lelo muto ko kozana lelo akolia mais soko sange esika kola doza mutu te mais makambo eza normal te eza normal et puis na yebite ba député ngo ba utaka wapi président ko sala après tout soki ba loi ngo biso mo to voter ngo te président o sala te collègue nanga o comme ça makambo zolo ba biso to ba ba stratégie hein président sala a sala te etali biso te po biso nde toza boso mboka ezo marché te ba finga na est-ce que yo so mo de ba finga député non ba finga ka après président yemo. Allô? Allô? Yo. Néo le malemba. Mais papa. Passez un mobile na yo. Mais pourquoi tu cries sur moi? Na dit passez un mobile na yo. Boké bakalabino hein? Non 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 papa c'est pas gentil. J'ai un appel sur mon pro. Ah. Oui, allô? Allô? Léon. Papa. Yo nazoye bisa yo makambo eza ngai kokota kate. Ozo kota makambo etali yo te pourquoi? Makambo est-ce le pango les causes eza yo? Non 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 non. Oza député mais okoki ko intimider ngai te papa. Mais musala ozo sala eza mabe. Ozo parvenir ko pesa na ko le pango d'avocat. Na biso na mbano asuka. Tana député pampa mate oyo yebi. Est-ce que yo député ko botola mama mobola lupango? Yeba on est aux en appel peuple ba député pampa bazali na ba o bazali niveau bazali faut que ba kana makambo do sala. Donc, ce que pose un problème de la vie, tika makamona libre. Non, papa. Nakotika likambo yote. Ngai nakokotela mama wana. Nga nakosungaye. Na lobi na yo, est-ce que nous pouvons aider tata bien maman na yo? Ou bien ça ya mwana na yo? Pokota makamona na buzoba. Eza mbala suka.
Donc ceux qui ont ligné ma cambo et balouké la yoté, au compte sur les cambotel ou pas mon athée. Na yebi oza député, mais au koki ko intimider ngaité. Ngana ko compte problème wana parce que baza peuple o bazo nyo kwa. Makambo to sala kasi to yebi yango. Poto diminuer ça jemuki. Ah te longanga kuna, longa ko sa eloko te, oza l'état te. Si on continue compte makambo et talioté, ou ko mona makambo e komela yo. O ko sa le côté papa, yo za likola mi be côté. To ko samba, yo lokolo botoli mama batulupango na nko. Ngape na pesi ba avocat na nko. C'est tout? Toko samba. Ah non. Allô? Allô? Ta ki zengi yo kate na téléphone. Na bi le malé malanga na relaxer ko ngana zali. Ça c'est bien. Et ça dit non finalement. Mais Zambe. Et c'est comme toi sombi le pango na ye yo yebité. O yebité ateka kinini pour asomba le pango na ye pour na souci ya bana na ye. De maintenant ça comprendre te ba besoin quand ça OK parlement ne comme Nicolas Mibeko franchement. Et ça passe. Tango bango bazo luka bokonzi. Ba yeke pa peuple. Bazali kasi masima peuple. Ba sengi peuple a voté bango. O biso soki to komi ba député, to kolobela bino, mboke ko bonga, bokolia malamu. Voilà, maintenant c'est comme ça ngo. Papa député. Papa nous finga et on a zalani bien vraiment. Yo. Ozolo banini? Ta minero. Na lobi mabe. O lobi mabe ngamba suka ko zonga makambo ozolo bana sunte. Excusez-moi ta sona bien ma chérie. Ça va. Tu es dans la chambre na longola mo kanda mo. Pas député. Quand on est dans la chambre. Yo. Honorable zolo ba yuko zolo ba. Musani yo yela ka. O yela ka ngote. Et c'est quitté. Papa, à travailler, nous surtout besoin de déclarer pour le salaire na bango. C'est parce que biloko nous surtout ils ont la télé et ça biloko ya social. Mbongo ils ont compte bouquet. Donc ils se permettre ngati na zo mbongo pour na ko futa bango. Débat autre zanga na bango yango. Junior. Chaîne ko ezana. Ezana papa. Mon fils Junior. Chaîne ezaya ngate. Chaîne ezaya babola. Chaîne oyo na sala yango te pona ngana yo. Babola nde bako bénéficier na chaîne oyo. Bon. Problème ezate. Lokola ba travail bazali ko réclamer mbongo na bango. Ngana ko sala tout na mbongo ya ngai na ko luka na poche na ngamoko comme ça na peka ko bakisela bango salaire pour ofuta bango salaire o bango balingi. Pona ko linga pété bango pe ba mona pasi. Bango pe faut besoin quelque chose parce que baza pe na ba famille, il faut ba vivre. Mais pour la chaîne oyo ngana zo sala yango pona ko soka babola. Wana il faut expliquer bango malamu. Nakasi toyokani. Comment est-ce que les autres travaillent à perte? Perte comment? Mais non, ils ont perdu. Tozo sunga babola. Ceux qui mobola les lots, est-ce qu'ils ont ma beko sunga mobola? Ngai, les yon a tiré la commune à ten en boka oyo. Chaîne mon côté et l'obela natina babola. Ceux qui chaîne oyo, ils ont l'obela babola. Ils ont pour na bango. Ils ont pour na bisote, na sale en gopo babola. Ningongo na bango yokana. Mobola ata beleni na ndako na ye mokonzi ata moko te akoya kuna po ya ko assister
Voilà pourquoi on a la chaîne Oyo. Parce que chaîne Oyo ezali bakonzi bazolanda soki mobola azoki passe azwi likambo soki akobelela awa bato bakoyoka ye pe kosala ki azwa solution na problème na ye. Yaya bandono baki ozoya na zeli ozoya te bisi kotinenga na kende ofanda kuna tofandi kuna installation basalaki mabe mwana simba kikura akanga mai na courant nde nazoloba boye yaya mwana azosilanga makila nataboli tamoli na bohôpital bazosengaka mbongo hôpital akosunga ngai eza te yaya yango na yo ozonga ya bandono baki okoya ozoya te. Odiki yo vraiment ozana ozoka musanga ozana mobola okono botala mobala mobola pobo sala ni mobolologie yaya ebo mobola za mutu te yango zoboya kosimanga mponga na kende kobotala mobola yaya nasendeko na yo te yaya okotika nga tibo wapi mwana nga azokufa natamboli na bohôpital nyonso te bakoki kosunga nga mpo nazangi mbongo ya solo pena nga ndeko honorable penza Irène Odiki na yedi na moni vraiment ki ozana ndoki donc c'est que jipi na nga oyo ekufaki yo nde na misano mabe nan mobali na yo molati coupe oyo moto na coupe tala bobima na bobima yaya pardon nabondeli yo pardon ate mpona molimo mwana na ngai ya asunga ngai pardon yaya la moni ekomi agression au secours au secours au secours ya na ngai osunga ndeko na yo. Odiki makambo na zo mona ezolekela nga comment molière akoza makambo ya ngai atiango na TV yadi nga so natana na mboka oyo vraiment jina moni asakanaka trop alingaka kolakisaka bamakambo bato oyo bazosala yabimisaka ngo ye kaka alakisaka makambo ya bato basalaka ya mabe moko nini ya kolakisa ya malamu ata kutu balobi ke démocratie yango na kati ya Congo mais tato akomolekisa trop c'est trop démocratie ani démocratie na makambo na nga démocratie eza te na boy makamba démocratie wana est-ce que vraiment honorable za ndeko no pene na solo honorable wana aza ndeko na ngai ya solo vraimen aza mwana ya papa kulutu na ngai moto abokoli eza papa na ngai aza vraimen mwana papa ya kulutu na ngai ndenge ozomona ye moto atangisi ye baklasse papa na ngai tia koma député oyo ozomona wana donc ye azomona lupango wana botoli moto ndiki ya tata na ye eza ni lupango mwana ni ya ye moko ye kolakisa bato nini azwi makambo bocango na TV mpona nini boyo ozobanga donc yo ozokanisaki okokwea honorable esi nakwei yo ozomona ngo teke nakwei azwi na bavoka oyo ye apesi motu wana mpo adefendre motu wana ozomona ngo eza normal biso mpe toza capable toza mpe bavoka makasi ozobanga nini toza na bavoka makasi oyo bakodefendre biso antuka nga vraimen na comprendre vraimen ke badepute ya mboka oyo bazalaka te na ntina bapeuple te konyokoma ya peuple yango nde ezaki esengo na bango nabondela ya plusieurs fois asunga ngai nazoyeba te loni ya mabengo nga nasali oyo azobwela kosunga nga opesi eloko te mais ozwi eloko ya moto ce n'est pas bien yo nde mtoloba makambo oyo olobi awa okamwisaka nsoso babuso bawana batukuto babotola biloko sika mobutu ti lelo baza na biloko wana amonaka bango te falelelaka ngai tata na komona ngai mudinguda na kosala tu chaîne wana tatanaki okangama totamboli bohôpital nyonso baboyi kosunga biso ata lisungi eza te na bohôpital ata hôpital moko te koki kozwa soin ya babola nzambe na ngai ojuste mosungi ya babola azalaka wapi
nalobaki nini ndenge totelemeli likambo ya salaire na biso nayebi ke ekomata ntango ngai nayebisaka bino confiance toujours opesaka ngai tolandeli makambo wana kazala dribble biso na mama mbongo ya biso moko emati te emati nana esengo mingi omona mbongo efimbi nalobaki yango lokola totelemeli kaka likambo ya salaire na biso emati te emati mpe mata yango tina suka eza nde ya biso lokola babota biso fo tolia mbongo na ntina suka olobi yango papa eza bongo ndenge wana nde ezali otokota motion ya bapolicier basoldat bafonctionnaire eteli biso na nini natuni yo nano eze policier ou bien soldat ou bien fonctionnaire nini oya kodefendre biso na mutu balingi badrible makambo mbongo eza na mutu oyo tokodefendre mpona makambo mbongo na ye te Mama, nini? Nini uyaka na mbovanda? Mbovanda. Nini yango mama nini? Nini yango? Mama mwana azokufanga mama. Mama natamboli na hôpital nyonso lisungi eza te mpona na mbongo te mama. Mwana sili makila mama nazokoka te. Soda ou policier chaque fin du mois bafutaka ye. Lokola ba société mosusu. obiki tata na syndicat kamwisinga do na vandi na otalinga bita tatu nalobi soki boolanda badistraction wana etali bino Allô? Zemi? Mais tu veux qu'on ait du bon côté quand même. Il commet là-bas niveau Zemi. Ça va, on a bien. Ça va, voilà. On a mon qui a 13 ans. Attends, Zemi. Moi, na 13 ans. Azwizine. C'est quoi les comme dans 4 années? Baboy ko yamba bino l'hôpital pour ça la mbongo te. Mama baboy, yamba na yo senga ni sungi mama mwana zo kufa ngai. Mwana sisi makila mama. Mwana sisi makila bakile ko hôpital nyonso. Baboy ko yamba ye po baza na mbongo te. Mais mwana ko mweleni. Mais mwana ko mibala. Vous êtes amoureux ka bona maboko pour nani? Papa to tamoni na hôpital nyonso. Lisungi zade pour la biso babola papa. Nakomi na suka na yika osenga lisungi papa bosuma mwana ngato kuva pardon. Lisungi suka na tika na mweza bino na hôpital na lisungi te papa. Zana kina mama. Nakosunga yo. Chérie, viens. Sois moi kuna cha. Ça va. Merci papa. Non. Papa. Honorable. Mais si me moi déranger makasi moi. C'est un ndeko na yo bien là. Allez-y comprendre. Acho basé na mweza nga. C'est que Zemo yo zo bela ya yo. Honorable. Ngana yebi yo très bien. Otope moto na nga lelo pe. Zemo yo niza nango ya yo makambo yo bandango kala consentaka bana ba 13 ans, bana ba 12 ans, 14 ans suka. Na yebi yo très bien. Mais ndenge za na pesa mbongo lukele mbongo osangi pe mbongo te quand même. Lukele mbongo ke ndolongo lango. Kwa soka boti réputation ne ko beba. Non. Chérie, pas vite. Mon Dieu. Non, papa. Mon Dieu. Vous songa na papa mwana ngani. Mwana papa. No.
linga me bisavia bana batwe nazo kata makada mtota pamba makani tikale pa honorable Yemoko. Ah, honorable. Bonjour, honorable. Bonjour, maman. Honorable, nga bana yepa na yo eh. Osunga ta na mo nkem mugwe po nzala fort. Naza pona bino. Obala? Te. Obota? Te. Kasini. Ah, honorable nzala kaka. Osunga ka na mo mikem sunga ta na journal yo. Ça va Kotanda. Merci. Moloki alinga me bisavia bana batwe nazo kata makada mtota pamba makanise tikale pa yango bila bako yako tutanga Moloki alinga me bisavia bana batwe nazo kata makada mtota pamba makanise tikale pa yango bila bako yako tutanga Melanie. Non, mais la gaine. Again? Nga me la ka again. Ça va, promets ça. Côté la chambre, mais la gaine la chambre. Moloki alinga me bisavia bana batwe nazo kata makada mtota pamba makanise tikale pa yango bila bako yako tutanga na bombi vérité te na lobike na linga kayo bobo isanga itino kiboko yako zanga Via omoni yo moko modèle to perdre mwana oyo ndenge akufi soki vraiment mboka na biso ezalaki na bato moko ya malamu bakonzi ba moyen ezalaki bopito ya malamu ba ambulance ezalaki mwana na ndaka kufa te komona nde makambo ezokende makambo nyonso ekomi na niveau moko politique ngande nazosunga bato boye nazala ba moyen na ngai mais makambo susu moyen na sala ngo ezate parce que naza combattre na ba homme fort soi-disant ba politicien anemo olingolo bani olingo tika ko aider bato ndenge osalaka parce que pour na ngai na mona que eza mission nzamba tindela yo yango moni na contredisera yo te ou bien olingo kota na politique chérie sois clair comment bilangi lote parce que to bomba na ka eloko te Via tu sais bien que nga mobile non na la politique te na linga ka même pas makambo politique yelo nga yo poza ka politique nga nazali mingi côté social ko aider bato obike mwana misoto kinga papa social kala ni mwana biso akufa te papa ona linga sunga biso koma po mwana za traitement Irene tata bato papa social asunga bato mais azata autorité na mboko te akosuka wapi sikoyo po akoma autorité ya mboka oyo ezosenga fois asala nini registre ndenge nga namonelaka il faut kozala parti politique to kozala député makambo politique vraiment je pense pas na kokangote mon amour dans toute chose solution est là kaka autant que ça un exemple bien oyo mwana wakofela biso na maboko pona manki ya lisungi mama zana mbongo te atamboli na mwana ke no pito o ba oyamba yete po zana mbongo te avant ba recevoir un hôpital ba tuna yo ozana mbongo nde isali ke kotambola yo koma na mona trop tard tuna o ke mbongo na bimiso na ntimo mona ke mwana ba moka kufaki mon cœur so po okoma kosunga bato ezaki volontaire pona o nyos to sala en réalité tu ne gagnes rien mais le oyo gagner que ça bato bazala envie sociale ezala bien ndé loko ba surnommé yo papa social chérie continue ko senga maela nzambe est-ce que ya ko linga kota mamba politique na ndimité andimate ko nani akota mona nko mona nga uchokufa awo wati otoita mboka ngo bazaki wapi tata batu na mbongo ni ya basi ya mukie akundelinga mwana ngai
akokota ngona nko. Oui. Yo ça ne peut pas la politique. Akokota fa ke ngo lobelela biso kuma. Parce que na mama mukela zo sunga batu. C'est que soka koti kuna. Akosala lisuko leko ya zo sala. Conseil nini pona yo au conseil na c'est qu'on a sala nini nazo aider batu. Kaka ba même député wana. Ba même batu wana soit disant ba homme fort oyo peuple va passer à voter bango. Bazo souffrir ngana zo luka ba moyena aider bango bazo telemelanga parce que bana pouvoir. Siko na sala nini. Eloko moko za ko émission ya makasi ko leka nzambe. Chérie, fais ce que tu fais. Nzambe tina mutuna mission na ina mokili. Ezaka te que non pona sunga batu il faut na zala homme politique non? Non, il faut d'abord na zala volonté. Bitumba nyonso bazo bongisa yo, eza na mutu moko akolongisa yo. Kombo na nzambe. Donc ça ne va pas na Congo. Yo zala kuna na est na tindela ko mikete. Tindela kayo. Bozana bana kuna bozala bien. Ngamu kuna yebi ceux qui na moni mabe awa. Na rejoindre yo. Kuzala pressé maman. Omoni makambo na sikila ko na zanga moko na ndako. Batuni yo ba pembe na ngai. Mutu moko ta pembe na ngai. Hein? Oh ti. Na zanga imoko. Na malgré na tikala na zanga moko na se respecter. Dans la laisse bébé. Hein? Naza pour l'ensala musala mboka, l'ensala musala au peuple atindangai. Hein? Na pour l'intérêt mboka. Chérie. Yo kasi na uso ngana ki député. Lobi rapé beaucoup na tchepe libaye la présidence plutôt. Bébé. Ça va na yoki mon boulou na ça, mon boulou ni ngana ça, j'espère que ngana ça mon boulou quand même. Bon ça la bien là-bas. OK, c'est bon. Ok, ça va. Chérie, mais oui, c'est un tous amis balé. Tu peux comme si on a moi sur mon sous-sous. Bino. Voilà maman la binote. Voilà maman bana. Eh, Oui, qui me sait que va na poto? Qui me sait été na tinde na poto? Qui me sait été? Bébé, ça ne va pas? Chérie, laisse un plateau au sol. Le sol? Laisse un Vie à mon amour. Omoni nanguma loso oyo moko. Naza capable ya kolesa Afrique mobimba. Nandeli. Ok. Ngai nazali lokola mbuma loso oyo. Nesika nazwa yango natia yango na nzongo. Na lamba yango na milesa nga moko. Na préféré nazwa mbuma loso oyo. Na lona yango na se mabele ebota. Pe oyo kobota wana nazongisa yango lisusu na se mabele. Et par là nakozala capable ya kolesa Afrique mobimba. Ok. Voilà, on doit comprendre. C'est quoi on est Nzambe merci. Na mobile le plus ya mayele koleka. Soit disant député. Hein? Yo ba jeune fille nyonso to ya quartier yo silisi bango. Ba ni kemi ko tiete bango ba zemi. Mo buzo ba nyonso to bo tutu wana nyonso oya ka ko pakola yango e pa na ngai. O mo depuis lelo ko ba na sikoyo. O benga ka ngali susu te. Jouna mona kaka yo bengira. Hein? Nako benga Molière a filmé ngai na banda ko loba banda o banda ko violer nga dès que na mineur tinde na komi majeur député Fouat ya moyibi ya nzala ya escroc au
kabakate ba $10 non pesa kabato no kalisa onde mbongo la banga la fille na yo ozana posa nini pena yo ona posa optike la carte malade yo zana moto nini ngate mna tinda ki yo otinda mwaso na poto po ko sala biso ma pe awa depuis tant nzala na yo kibino obolobi yo lelo do bota courage ya koloba buzoba devant oni ko do matanga mafuta na motema yo yaki lokola mutu moko azanga ata mutu akosunga na sungio na commission ndeko tika omona o nyoso yo salinga papa ko banga na ote no funda na mayote po okolonga no kaka ta na fundio zelaka le na TV na Molière okomona longi oyo comme ça omona fino ndenge esuka oyoki bino ko na posta bo bomisa Léon Oui, colonna est important. Comme il est ça, les problèmes tous autres et c'est l'égoïsme. Mais je te connais. Par là, je sais que vous en avez pensé mon derrière tout ça. Et puis ça, ma chérie, partage avec moi. Voilà ma chérie. L'osso oyo, les amis allaient papa social. Souci n'a les amis. Ce qui n'a pas parvenu, comme ça 10 personnes dans l'esprit au Manazana. Même pensée là. Même pensée là. Bangopé na sima. Basali ndenge na sali. Ba filoso wana. Ba loni ngona mabele. Et boti ko lebele. Na yebisiyo tokozala capable ensemble na bango pour toler samboka oyo. To bongisa vie sociale ba Congolais. On a bien commis moi. Parce qu'on a fait 10 personnes en live. On peut pas nous. Tout le service social là-bas. On a bien 10 personnes. Ma canisi oyo pesi ngai. Je t'aime, c'est mon cœur. Merci mon père. Yena makamnanga yo karaté. Est-ce que vous savez une émission déjà? Oh, notre salité toko sala na yende émission. Beaucoup sala na le émission. Ezabilo kamiki. Ngai soki na linga bino. Eza depona bébé sabino. Monte ke bino na protéger bino. Quartier au mobimba. Ba komi ko banga bino mo na député. Et c'est monté. Buzoba. Eza buzoba, eza sengote. Quand tu me vois pas bisoté pour nous on a pas de news amike ya quartier qui m'a pena bango ba banga bisondeni oza mukolo ya kala depuis mon butu ozaka député ti lelo ozalaka député yango mboka osomba onde kosomba omoni bino nde bosilisi lokumu ya ba député nyonso bino na kati ya parlement wana ba député pe ya bien bazali mais ya mabe lokola bino nde boze ebele mboki kobonga ndeni ba député ozo komisa na ba district ozo sa les infractions ba benga ngo outrage rendez-vous le na pokwa de biso ba bola na Molière. Bonjour monsieur Léon. Bonjour. Prenez place ici. Bonne député. Basamoni na famille là. Basambo vraiment na nemeli yo monsieur Léon. Na comprendre les amis. Comment yo liba? Makambo nyuso yanga ozotiango na poisa na TV bon. Papa, ngana zuwa kande makambo babola
yango nalekisaka yango na télévision. Soki moto asali mobola mabe, mobola ye alele pa na ngai. Ndenga nazwaka makambo wana nalobi yango na télévision mpo bakonzi oyo baza likolo bayoka mpe basunga bango. Amen. Naza moto apamba te kozwa makambo nango ye. Oza kokala boye motu tu amona yango. Honorable. Soki oza na besoin mbongo, bengana na privé. Napesa mbongo mpo osala babesoin na yo. Na place olatisa nga na TV opublie nga partout. Merci. Quand même tozala bato. Quand même naza responsable na mboka oyo. Monsieur le député, nga naza apona kozilia mbongo ya bato te. Mbongo oyo olingi kopesa ngako. Soki oza na mbongo ebele, zwa mbongo wana pesa ngo epa babola. Parce que yo oza député. Bafotaki yo mpo yo odéfendre peuple olobela peuple. Mais comment expliquer yo okomi kozwa susu obotola bandako ya bato? Ozwi baminere, ozozemisa baminere, koviole na kozemisa. Baminere oyo ozozemisa ozotya bazemi wana. Mais kobosana te baparent na bango nde bavotaki yo. Nde balingaki yo koma na place wana. Lelo oyo yo oya kokorrompre nga na mbongo mpo natika koloba bozombo oyo ozosala. Nga na kotika makambo wana te. Ngai nakosala mosala nga mpo na babola mpe nakodévoile mabe nyonso oyo ozosala na nko. Wana mikosi. Ah bon? Esi bavotanga, mais bavotanga na befort na ngai. Yo kasi bavotanga sala nabimisa quelque chose. Nabimisa oyo esengelaki nabimisa ngo bavotanga. Elakisi kendo bavotanga na befort na ngai. Léon, eloko nga nayebisa yo. Soki yo continue ka kokota likambo oyo, tokosuka nongo mabe. Ozolo banga accepte baminere. Yo komi na kata mboka oyo. Yo komi président de la République. Nanga libala na yo. Nzala mara suka na kokota makambo buzoba ozolo bawana. Mondingoda. Ko intimide ngate. Pe oifo ye bango za likolo ya mibeko te. Mibeko kolanda yo. Donc musala oyo bavotaki yo poko ma député ozolo ba effort na yo po pesa ki bato akolo. Na ndimi ke za likolo mibeko te mais yebo ke mibeko biso tosala kango. Papa, mibeko wane ko kanga yo. Babenga yo honorable, aux honorables. Vous êtes déshonorable. Ah bon? Mais oui. Na promettre yo honorable. Au moins makambo nyonso zolo balelo. Okomona bo lelo na poko pas grand yao. Nga vela mwana yo. Na biso nyao na wona zolo bawana. Ngala ko sena nzuku na ko liaye. Bino banel bokolia nyao. Bino bananas. Yo za nanas. Bino ba tozo bo mamboka. Ba 3 pité, ba 4 pité, ba 5 pité za ne binoti. Bananas. Nesika bino bo voter ba loi malamu. Soki bino bo voter ba loi malamu. Gouvernement da koyoka ba loi na bino bo voter pe akoya kosala misala. Bo sa misala mo côté, bo vimi mabumu. Ba se ki sasa ba komi ya bino. Bana batu balala te. Éducation bana batu bo bebisi. Papa, eza soni lelo nyawa ko gamba na télévision. Okolanda yango lelo na yebisi yo. Soki mutu moko ata nsima na yo naolakisa ye. Papa, nsima na ngai ezali mpe babola. Ngai naza kolabo ya babola. Ngai na kodéfendre babola ntina suka. Avec bato lokola bino na Congo. Mais Congo ezobonga te? Kiadiki peni. Bato bazoboma Congo neza bino. Bakulu na cravate. Eza ne bino. Toyebi bino malamu. Tozolandela bino. Eza na motu moko te oyo akoki kolobela biso lokola papa social. Papa social aza un peu limité. Parce que soki azalaki limité te nde mwana nga akufaki te. Yango ezosenga kaka futo appuye kaka papa social akota na politique. Makambo totika ngote tokende inde biso nyonso ti papa social. Oui, il faut sensibiliser bato. Toyebisa bango ete papa social azala molobeli na biso. Tokosami mingi na ba député lokuta. Basakai na biso, basakai na famille na biso, basakai na mboka na biso. Tokosami mingi. Vous avez raison place wana. Vous avez raison makasi, vous avez raison makasi. Faut kaka tokende kaka. To appuyer papa social. Faut tokende, totika makambo, tokende. Parce que makambo na sepela idée wana makasi oui. Tonyoko mingi, Bandaka la chose qui na idée na peut-être pas pour moi nga akufa te. Tozokemba souffrir. Perdre mwana na nga pour na souffrance. Mais papa wana lokola zo sunga.
na nyonso ezoleka na Afrique. Politique africaine to bakonzi Afrique baza wapi? Bazomona to bazomona te. Peuple ezokufa, peuple ezosouffrir, baza wapi? Bakoki kotala ta sociale ya mboka te. Papa social. Oh, bande konanga, awa eza chaîne. Nana koti bino. Papa social. Tu es pas nayo. Au solution. Au côté pe na parlement na. Oh! E bandi na ndenge. Makanso na bozo yango. Papa social. Totali liboso totali na sima. Tomoni moto mosusu te o akoki kolobela biso koleka yo. Papa social. Soko tiki biso, mutu moko te akosunga biso. Papa social. Sunga biso. Pardon. Mais makambozo loba nazo comprendre te. Ngai papa social. Natika musala ngai ki social nake kota na parlement. Parler ngolo banini. Bino bino boko tsanga na kati makamba politique. Papa social. Kota politique. Oh. Ah non 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 non. Ah non. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Tala. Vois, mon transport. Loquer la bateau bazar de bandamo. Mais ça m'a battu par votre transport. Junior. Bande kono babola susi na bango za nini. Balingi lokola bamonaka nasungaka bango nasalaka na action sociale na kati na bango to na mboka. Susi na bango ezali ngape na kota politique. Politique? Oui. Na kota politique, yo loko za mwana ngai, musa toujours pembeni na nga. Yango na yeba. Omoni yango ndenge nini? Non papa. Ngai naza contraire. Parce que teni politique na biso ya Afrique ndenge etambolaka. Ngai nakondima jamais namona aucune place moko oyo eza ya mabe. Mon fils, comment ça n'a été? Un jour, ton azopesa lisese ya loso na mama na ovia. Ozalaki mutu ya misato ya kozombuma loso otombola likolo. Koma tokoti sikoyo na kati ya elanga ya makambo ngo olingi o abandonner eloko yo ndenge kosala.
ngai papa na yo nazomona risque mon côté. En réalité oui, risque de cause en la politique parce que tu dis Afrique n'est pas. Mais de moi-même dans une décision il faut na quota pour na lober la peuple on a bien. Le kola na ko loba. Batu bazoyo ka pensate mais soki nga moko lelo na fande ne sika wana. Na kanisi na kosala effort de façon que le peuple a se retrouver parce qu'ils ont droit à peuple. Peuple a continuer à souffrir. Pour ma konzi baza likolo. Batu mususu o ya mabe ba ko kolobela bango pa ba konzi bazo sala ya mbote. Mais moi je vais le faire. Mon fils, vous êtes déjà un grand garçon. Nga tata na yo na sala ka mabete, musana ngeza usala malamu. Eza don oyo na zo yango muta ko botama, eza loko ete panzamba. Papa, est-ce que yebiki soki yokoti na politique ebele bakoyeba ndenge yokoti un jour okochanza peut-être makanisi oyo oza nango? Non mon fils, ngai papa na yo natikala lisusu kolala nzala te. Mais soki nga nalingi natya makolo na ngai na politique eza mpona koluka kaka intérêt ya babola. Nga nazoluka mbongo te. Mais na sauver babola wana naza mpe na droit ya kovivre. Vraiment nazo regretter makasi. Tato ya tiki makambo za kolanda ya social akotiti na politique. Vraiment la monique o ekomi pena tana biso to changer. Po sinon te mabezali. Akobanda ko revester biso tina suka. Donc il y a tiki social aina politique. Oui, monique ko revester biso makasi mama kama tout ça là. Hein? Makambo je zaka ni bande pe zaka na suka na moi. Vous avez député ou vous avez une expérience belé. Quand même, vous savez où vous avez un peu les lotés. Koyoka ye ne malemba na koti soi-disant ceux qui ont politique. Ils ont engagé biso de l'autre côté. Tout ça capable de retirer moyen de changer pour ne pas un parti politique voilà. Hein? Biso donne l'expérience belé la vie. Hein? Ce qui peut se déranger, donc ils ont les gens de l'autre côté. Tant que les gens ont dit que la puissance n'angaye. Pour ça la demande ils ont pété pour na doubler sur troisième et l'autre on y empêcher ngai. Ni mané madame qui a l'autre côté devant biso. Ngai. Na ipsi. Parti wana ki no panzam. Et ça peut-être yé moko na lo ataka biso mal à l'aise. À quelque côté sur une partie politique on est biso mal à l'aise pas to kende wa au moins que sika ya biso to kufi to sigi penza mon bien ah bon tout ça va congolais to luka tata wana to yokana abeta makamna biso kara abeta makamna biso kara azalaki kutu na social abeti biso kara tende akoti na politique abeta biso kara ozasir. Hey! Maman, on peut pas. Papa, c'est ça, la politique. Ah bon? Oui, elle est sur la politique. Papa, c'est ça? Oui. Maman! Papa, c'est ça. Papa, mon beau colis. Oui. À côté. Oh, bien dit. Papa social, papa yabana, papa motungi, papa motungi, papa sunabana, et papa social, et papa social. Hey, maman, Conti. Allô, Christian? Allô, mon Conti. Honorable, solo. Viens, n'a écouté na ya kuna honorable na bimisi bébé moko. Ba bébé, donc faut que bébé o ngana linga. Ba bango na vraiment ngana linga. Té, abie moko sakana té. Ça va. Bon, na zana pose ça na service moko. OK na chantier o bengelanga o benganelanga mwana na Irène na mbali na yo wana bazana.
Mais ça, on doit se faire ma déjà. Pour nous, déjà, si na sala chango kala. Nazo, na oboga makutu te na okende kamba, mo kande na wila kei. Christian, il a un bébé dans la pourquoi. Le gros, le bébé va bien. Il a un bébé dans la life. Merci. Ce na sala okana, on sala simple. Na na mutna pecho na bébé wa. Honorable, honorable. Honorable ni na ngoti. Honorable wana sasa ndeko nanga iti. Sonia zote. Wanafanyika na chantier kapona zange sika kufanda. Sikwa bimisanga na kendi. Nake ufanda wani. Mama ngana zoka ndani bebe. Tebe ni na ngala lega kina kende kotanga komo na yake yazo nyo. Mama. Ngana bosa maloba leke yeke. No kende sika mote. No kende sika mote. Okobima. Kende papa social. No kende. Yeni mtako. Mama, bokende pa ya papa social na mino bokumisaka. Yeni bozomona kama lambo. Boli bobola lola yobo. Mama ngana bobola te. Pire petit député. Maman, on a né na yoko la député nzeli. Yo yela député de cop. Moi ça n'a pas papa social pour les gens nous balistunga sungangai. Yele mtakunda linga mwana. So na kende na mwana kama ndaki na bombo indele wana wabeta lisana mwana. Tokele musikate. Sikangai no kepa. Oh no soin sanganga na soin député. Yo soin sangai. No kepa ite. Wana kota mutema beti na nimbo oyo. Esenga na muntu bulisusu. Koma zotika ngana zokufa mwana nga kufi. Ngapeli tuna kufa. Mama, wana usale. So ngane na yoke loma. No kena ngate na kepa ite. No kena. Papa tokei. Papa. No kena ite. Oh, toke ko. Wodi boy. Collègue député. Namoni peuple congolais à tour oyo. Afongoli vraiment miso. Ngai namoni ya tour oyo na mandat oyo na ko postuler. Donc ngala kanti condition na kena bandu eza so ndenge ni na bandu pe batimbi. Donc batu baza ko timba. Oui. Donc mais éviter donc ou tu zwaki. Tu ba ko batela. Ah. Namoni to ko risquer hein. Ebongi ko to bato mabe lokola biso nde ba remplacer na pouvoir. Mais ceux qui battent malamu lokola tata wana ba su pouvoir. Ah, ba roboto na biso ba bien nyonso ya l'état auto yibaki. Ya moi ni de salaka pasi pasi za kai. Donc faut de sambela. Ba to mabe lokola biso. Ba ni bomba. Mo to la protéger la nyonso ya biso. Ni pani si Congo ba de salaka na bato mabe ba salaka na pouvoir. Cette fois-ci na moni Tosuki, wa peuple congolais a fongoli na yemiso. Ndenge tondo kokosa bango na sakombi ya loso, moi polo, moi baji, balingi les sociétés ba bi toko zwa po ezambongo ya Congo, mais pour na ko voter bino to voter bino te. Kaputu. Na meka ko bengi sabato ne na bengi sakana na mesana ko bengi sabato. Ko ba voter ngai. Ne ba benga ninga. Donc espoir s'envoler.